Président. Ah, tu filmes là, Président. Toi, tu as la foule là. Ça, c'est mon président. Oui. Je peux? Yo, vous allez voir. Na voyage qui nous fait, mais na L'osso. Maman. Maman, tozo mona na. Mingi pe oloba te po bino mo boye binde na mafuta. Mama ebona na lelo yana bina ou bien na ngoluma. Tomate combien? Maman Linga. Namoni yo zane sengo makasi maman boye. Lelo ni oloba par rapport ya geste maman Denise asali surtout. Mais na koloba ndeni parce que yaza mama na bana. Mama na bana, mama bana kanisaka kaka. Bana na tango apasi na tango pe ya bisengo. Mama Denise. Mais liboso bino bozaki liboso na première dame honoraire namoni boke siko pa maman Denise. Papa na boy polémique. Na nga sala polémique. Na boy. Na sala polémique. Question na ngeza li boy. Bozwaki boso ba carte ya pour pas soins médicaux. Et puis siko lelo na mois de décembre madi akanisi bino lisusu. Mais nazo na présence il y a quelques artistes seulement et bon ba tsemso bazate. Te papa on a photo la présence biso yeye. Ozoyoka. Yeye. Ngana zali kamba oloba liboso elete. Ozo comprendre ko yende ko dans la biso. Mais babilo ni bozui. Lelo to babilo ni bozui. Ngana utoko makasi kuti. Tanga na kozwa ndesiko na ebisi mama Denise. Elengi yemora binde na tinda ba. Mais elo ni o artiste comédien mususu ba pona ka lokwa masekia ba mona lokwa nti ba carte wana za lukuta ke mama Denise lo sungate. Il faut qu'on félicite maman Denise parce que motaye bio na tango passe soko belle. Carte wana esungi mobali ya belle carte wana esungi mwana belle carte wana esungi. Ozakoyoka papa, il faut qu'on félicite motakaniso na santé. Pas kaniso lisusu na Noël na bonne année. Ça va. Na wezongela yo. Bonjour papa Chaba. Maman Denise joyeux Noël na papa. Vraiment to comme na sukambula okanisi bana na yo na kamwa oyo pesi biso to dia na bana na biso na famille na biso. Samba pambola yo. Vraiment okanisi bana no artiste comédien dans osobosa na biso te comme na fin de l'année okanisi biso na kombo ya ba famille na biso totondi yo pe tolobi joyeux Noël bonne année ya nouvel an 2021 ezala vraiment nzamba pambola bino na papa Félix Antoine Tshisekedi notre président vraiment lokola paix année 2021 ali président ya Union africaine vraiment tozotie na mabondeli Zamba kozala na biso pe tokotikete accompagner tous les jours vraiment na ba maso yazo sa pour na peuple congolais geste asali pour l'artiste ezali uniquement pour l'artiste nous sommes des Congolais donc ezali geste qui est tout droit na ba Congolais biso bana na bino. Impression des années par rapport à biloko yo maman des apesi bino surtout. C'est une grâce d'abord pour les bamususu na bonne année oyo bako tambola bako sala bo balia bo mais c'est une grâce de maman Denise la première dame à Kansibiso vraiment merci to pesa merci na nzambe kaka na ndenge que grâce à moi ko eli et pas na biso merci na président de la République aussi na acte oyo esalemi toyebi ke eza ya liboso te comme eza pe ya suka te souhait na chose ezali continuité ezala de temps en temps
ezala esengo pe mais bozana ba cache-nez bozolo ba cache-nez mosana ona te cache-nez yango ezala yango pe mais moi distanciation ezali hein te cache-nez yango tozolanda ba consigne au président pesaki président baitolata yango pour stopper Covid-19. Nous sommes de cœur na papa quand ça peut se boyer de cœur na maman parce que vraiment nzambe apambola biso pe na mabonde na biso to tchake mosale kende be liboso réussite à la totale vraiment merci pour na acte na famille na biso vraiment nous vous disons merci mais namona ki besoin ki ba carte est-ce que certainement ba besoin de traitement oui toujours va traitement na HJ ça c'est les nets sont là où tu peux déjà ils ont déjà signé mon nom les nets sont là je crois que ngapa na lunette na sac les lunettes tout de suite na traitement toujours na toujours traitement dernièrement pour na sucre et mataki makas mais na traitement na HJ donc toujours traitement na ndenge elongo vraiment merci encore surtout pour na atuana et soumis parce que ce que tout le bail comme maman yemo tout de maman yemo ah mais va me kufa de akala mais va me kufa kala ba kenda déjà mais maman encore merci encore de plus merci pour ndenge zo mais na moni absence abartise comédien muso pas tout ça là ka ko ba pesa remise ba carte mais moni botake belé moi biloko c'est belé de biloko ezali de biloko nyonso ya ilombe moko to ya masasi tozana eza moko c'est tout eza bato bazali koya président zobenga na téléphone moko na moko mosusu ozala libre dans 2 heures du temps mosusu dans 30 minutes donc moto aussi ça moi musala toujours pour éviter encombrement donc mon problème ya Covid-19 vraiment merci beaucoup merci maman na comité wabike bipendo namoni yo awa ozozwa biloko oyo mama Denise atindeli bino impression ezali surtout par rapport à kanisi bato mosusu te kaka bino batisa comédien bakanisa bacomédien parce que bacomédien basalaka mosala makasi bacomédien na radio na mboka Congo. Mama merci beaucoup na mutona na yo mama Denise Nyakere Tshisekedi Chilombo akanisi bacomédien parce que bacomédien basalaka mosala makasi atuzaliawa na biso ke soki omoni mbule tozala nango na mosala na radio télévision nationale congolaise tokotaka bato kitoko babilenge lelo tokomi bampaka na kati ya radio bato ya 40 ans bazali bato nga naza na 38 ans de carrière na carrière na radio télévision blâme te demande d'explication te donc maman il faut akanisa ke amoni bato amonaka bango baza kosala mosala ti lelo tozo continuer kosala il faut akanisa biso ezali ngolu biso ezali ngolu nzambe apesa biso mpona mosala tosalaka na carrière na biso donc faut tokumisa mama makasi apesaki biso carte ya soin okokolia okokomela okokotama mais soki obeli okende wapi biso bateki mai na mabele tokende wapi mais apesi carte nake bona vandi okoko na ngaka ya te bamoni elongo bipendo nakei badocteur na baindien na badocteur ya basi na bambeli bacongolais na bacongolaise na nzoto ya bipendo quelle place HJ namonaka yango lelo nazoleka na kati ya taxi mais boye okoti na kati oyo nakoti ngai moko napesi merveille et pas papa béton Félix Antoine Tshisekedi wa Tshisekedi nene nakumele twasikile oboyi tatu nzambe mokonzi akufa molebe ya boyi nakumele twasikile oboyi mama Denise Nyakere Tshisekedi bone yeya mukumbula mwainingini bana baja banwa bana buntu etwaba mamwendo abana babunyi twasakile mama bani nzambe akusamba bya bonyi tokusaka bya bonyi be nowelo ajokanepe bonne année musale sebani papa alobaki ya ukozamba alobaki tisali me banda mujumu wakubanga
Kiswahili Kiswahili banda Kikongo mimi wakubanga muchuluba mulingala mutsale bandi tiko na Kikongo na Kiswahili alobaki Kiswahili omoni Kiswahili ngo yebi pe Kiswahili za ngala za realisateur kazi inaanza ngala zali réalisatrice ya info ya langue nationale 4 langues na yeba kanyonso to donc lokolo musale bandi yango emonani bunga pe j'ai dit il n'y a rien en face. Il n'y a rien en face. Mais c'est l'homme qui a peur. C'est l'homme qui a peur. Maman la Denise, il n'y a que le Tshisekedi. Zwanga bien. Otie. Yo koka. Kolanda te, otie libayo, tolambelian, eza béton na béton. J'ai dit. Tomate, produit désinfectant, hein? Et puis une ligne. Oh, savon. Combien? ngai mutazali kuna zaki te namoni awa place bati comédien bozwa biloko wama des apesi bino mais namoni oza un peu odimne moki oza convalescent obela we koma na uti ko bela makasi na za convalescence nazalaki na ndako donc nauti okoma sikoyo moko mwende na kuti cordie lomba uti obenganga alobi mama akanisi biso na fete ya Noël boye tozwa mama nani mama Denise Nyankero première dame mama ya biso ya motema oyo aza ya motema bamama oyo ayoki pasi na biso mwasi ya papa en tout cas ce tozobénéficie po tozana esongo makasi parce que papa aza na pouvoir yango mama moki ete bana na ye bakonza ya tete ya Quand les bandits baki waraki ngoni okoli naza na convalescence nazalaki na achichi so ete okomi okokenda yango boye eza mpona mama Denise Nyankero vraiment coup de chapeau na mama Denise Nyankero fondation oye tozali koleka ngo kala motuka oleki ka otali achichi tokomi kokuta mpona biloko oyo merci mingi mama nzambe apambola okanisi biso na Noël vraiment olakisi motema mama nyonso atalaka bafeti boye alobi bana na nga bakolia nini bana na nga bakomela nini etika nalukela bango ata moyen te moto ya moto asepela mpe na kwa na ye merci beaucoup mama nzambe apambola bantilo ebele apesi momoi molai mbote ebele bonne fête meilleur ve na libota na libana papa merci beaucoup donc pour la fondation pour la vie de maman qui était fondation maman de la fondation ba meilleur vœu meilleur ve na fondation Denise Nyankero mobimba kobanda na ye moko mama première dame mama na biso na bato nyonso tikilo na moto asuka nzambe apambola bino babatisa bino bomolai 2021 oyo eza meilleur mpona bino nyonso pai wapi mama linga oye kozwa biloko toyebi te euti wapi omeke mpe kospike bato nyonso bazolanda yo biloko oyo euti epai ya mama Denise Nyankero akanisi biso bana na ye po oyebi ke na bande okanisa na kosala te continue akota na champ na ngai continue na yo oyebi ke na bande okanisa ekobanda ndenge ne ekosula nde po tala kaka biso famille ebele bayebi kaka ke Noël na bonane tokende pa yaya tokende pa mama bakoko mpe epai mama
En tout cas, na remercier yo na kombo na Yesu. Na remercier yo. Na remercier yo na papa. En tout cas, na kombo na Yesu. Talo bino bokanisi biso. Baloba na mokili. Ata mutu azana eloko te mais so apesa otonga. Ata oza na mbongo mais lobi elambe koyi kopasuka. Okoyi mpe kotonga na ntonga. Mama naza na mingi ya koloba te. Problème nangi ya tala ndenge biso bo tozali anano na bokisa ngo to boksi ba 45 ans. 45 ans ya musala théâtre. Tonga to bana ndeni to sandeni. Mama na sina lobaki na mingi ya koloba lisuti. Kaka merci. Na koma lolendo na lofundo na kodenga. Ndenge nga na kenda kana okuna na HG kokendo zwa. Soki na oki kamwa njote ngani na kena lolendo lofundo. Dikola carte na pesa. Na tinde ba merci na peso merci mama pa to tambola to eba te suba maladie ya na njote. Bongo soki opesa biso ba carte na tokende kuna te. Olingaka kokunda. Nzamba sali na ndengo yo nzamba koti na kata motema na yo opesi biso ba carte wana opesi biso valeur moko bu ozomo ya wana mama tandi ko kanisa biso 2021 makambo to eza polele na kombo na Yesu likambo moko ekozala te fashi béton tata na bana motema na biso eza epai na yo biso ba mama no bato basa mosalo ya théâtre biso Olemba biso te mama, olemba te. Merci maman. Na remercie na nyonso acte yo sali maman merci. Na bengi bino eza batbaya kanda mundambo parce que tous en confinement, tous en distanciation, tous en papier. Tous en moment où il y a biso nous sommes ba monter. Pour essayer de gérer tout, tu peux pas battre. Faut pas tout dans ba corona. Donc tous wa biloko. Bon, ça sur combat. Il y a un temps nazana vous. Quand le conduit m'a tout pesé une baisse. Comment on a musique. Donc maman Denise a dit biso lo tulia bunane. Tozana loso, tozana masambo, tozana mafuta, tozana ba Thomson plutôt que c'est ba tomate, tozana ba désinfectant, toza pe na jus. Voilà. Donc, pour la bonne année à voir. Merci, maman. Je vais vous laisser Merci. Papa. Santé au lieu de belinga na moyango. Donc ça au moins ndebo kilo na yo azali te hôpital wala lo moto salinga boele lo papa ata kozala ba sodi mais nzambe sa sali ngolo babikisi ye mama merci esili wana te mama ta biloko moso to pesa supa mapora tolde na suka mbula mama ndolo besi mama na ebit na lelo to na lo besi lo koni mama na peso ka mama mokako suwa mama kende kaka liboso mama nzamba pambola pela papa na se pesa ka merci mama na kombo na hizo question za mazala bino amen. Oh to ebite biloko euti wapi biloko oyo mpona pesa bino eyano ya liboso na koloba oye epai ya mama Denise Nyakeo mama merci Mama Denise Nyakeo Tshisekedi Mama Denise Nyakeo Tshisekedi merci mama merci nzambe apambola yo apesa yo ebele ya moke ekotaka na liso
ya monene ekotaka na lisu te. Eloko oyo osali boye mama balobi lia nde na bato nzambe akopambola yo po soki olobi olia yo moko baninga balia te eza pasi. Vraiment mama nandimaki te mpe nayebaki te. Nafandi kaka nayoki mama moko abengi ngai mama pembelo oza wapi ngai na bina na matongi yaka papi elombe abengi biso tokende epai ye azali mama atindeli biso biloko ngabi o eza makambo ya solo mpo ngai nabimi na makambo mosusu nga mpe na bibo nazokende oya na ngai na ye awa nayekokuta mpe biloko yango yango ya komela ezali ya kolia ezali ya kosukola maboko ezali donc nyonso ya kolambela nini nyonso ezali awa mpona fondation Denise Nyakero nyonso ezali mpongo tokoloba lisusu nini mama tokoloba nini nzamba apambola mama okamati susu hôpital otie likolo mama tala ndenge omonelaki nga na lelo na récupéré kutu nazalaki ya kokonda mama kondima te me tala na récupéré na ntina ya hôpital mpo na santé na ngai yango wana nalobi kaka mama merci. Wana ya Gabi tumba wala kosa amoto ezoleka na ngai eza pembeni mama pembe tiaka pembeni papa balongo bato mosusu eza ndire jaune ya le faire c'est surtout na basachet ya le faire on la Combien de savon? Viens quand bébé, on va. Mama Denise mtapesi biso na vaita ndako na moni babengi ngai labia ya kozwa biloko na yo ya kozwa nini yango moni pe na ye na yekozwa. Bon, impression eza nini surtout mpona bato mosusu oyo bakokota duti ke Mama Denise mpona ye akibabatisa comédien te surtout. Bon, d'abord bacomédien ebele bazozwa soin au filet. Na yo pe? Oui, nanga mpe na kati. Il faut considérer biso et puis to na vani pe ndako na monika ba to benganga sikoyo yaka leka na India ya kozwa biloko na yango ngape na yekozwa. Basikoyo lo ni okoloba surtout na mama da fondation Mama Denise Nyakero. Vraiment la pesi bango merci nzamba tia liboko nzamba pambola bango mpona kosunga bato boye bato bazuta mwa loso mwa bazuta mwa semoule en tout cas nde bato bazolia nzamba kopambola. D'après ce que yo na kozwa soin ngo réellement? Oui, nazwaka. Ok, merci.
ya Fredi Mbalio Sombo tomoni yo awa place bate comédie ebele baozwa biloko nayebi te yo mpe ozwi biloko lokola baninga nyonso. Merci Mira, merci na liboso na pamboli nzambe, merci mama azalaka ndenge wana kokanisa bana na ye aza mama ya bato nyonso. Nazwi ya liboso na on a remercié pour na soin médical ya famille surtout biso mutu balaki tozozwa soin mpena kitoko ngai madame na ngai na bana na ngai mama merci nzambe azongisela wana papa beton donc esalinga bien namoni mpe navandi lelo babengi ngai naye kozwa biloko mpona ba Noël mpona joyeux Noël na biso mama mpe yo mpe joyeux Noël na papa na libota motiba donc biso toyei kozwa loso na biso moi semoule moi c'est ça ezalaka ndenge wana c'est ça surtout mpona soin mpena ndenge naza mpena koimplike mpena merci vraiment mpona soin mpena mpona soin mpena et puis lelo lobi bana na biso bakolia loso kitoko et puis bakolia semoule mwa mafuta mwa ka ndenge ezalaka merci vraiment nzambe azobisa. Un mot par rapport à Maman Denis Tshisekedi, Nyakero Tshisekedi, pour la fondation Naïsirto. Pour la fondation de Maman Nyakero, merci maman, merci. Maman le Somboye, vraiment merci. Maman appelle ça maman, maman ça a bongo. Na c'est au moins dans 5 ans, pour le 25. Et bah là, puisqu'on peut t'avoir les affaires, au beau tiers belé. Merci tant que kanisa biso boy. Ezala rande boy. En tout cas, fondation Kitoko, bozala ka ningo wana botika biso te bolemba biso te surtout pour qui peut biso na ba comédien. To souffrir donc maman ça la pédale de Nzamba Pambola et on a fondation na yo et puis papa béton. Donc c'est ça. Maman Mireille Mboudi, bonjour. Namonio abate comédie belé bazo soit biloko surtout un second na yo ezani surtout pe moni nokoloba par rapport muto apé ce biloko Maman Denis Nyakero Tshisekedi béton. Il y a liboso isa ba remerciement du plus profond de mon cœur parce que maman azokanisa biso ntango nyonso fotoloba merci moya motu oyo toza na mwa kolobeza kaka merci parce que ya kozongisela ye eza te lelo tokomozwa traitement ofele ya soki wana te lelo akanisi biso ya Noël na bonne année efade longo na biso aboni kolia loso ye moko sachant leta mosusu biso tozolia te alobi ate tika nakanisa lisusu bana oyo akanisi biso akabeli biso ya kolia libumulo ya bana lobi Noël ekosepela ya bakolo mpe na bonne année ekosepela en tout cas ya koloba ezali kaka grand merci Maman Denise du plus profond de mon cœur je dis merci alors merci. Nzamba lola apambola yo davantage amema yo musika apesa yo babosenga ya motema na yo akombo na Yesu basia. Président Kolobani surtout pour na Maman Denis Nyakero na geste sali pour na bino ba comédien. En tout cas merci maman na papa oyo ya munene ici asalela biso ozwa biso déjà en charge na basoins médicaux oyo tokozwa lelo oyo lobi ezalaki ke soki artiste abeli po tobelela na tv tobelelaki artiste etele aza kobelela bazo lelo eza koyebana liso te lelo soki artiste aza banazoli akoleka kaka na asijikona na kuzwa zwi traitement na esoi na ye otikala koyeba kutu te ke artiste abelaki wana eza ya monene asali mpona biso wana nde yango tokoremelisaka ye butu moi nzambe abatela ya batela papa batela libota donc initiative oyo eza normal mama na papa bafetaka na bana biso toza mama nani apesi bino Maman Denise Nyakero eza normal mama afetaka na bana soki première dame Maman Denise Nyakero akanisi biso tofete ensemble eza normal mama oyo azala na bana asalaka geste mais ya munene on a lobi esosalaki déjà mpona biso soin oyo tokende kozwa na hôpital ya monene lokola ACJ donc papa tokokanga lisusu te tokolela lisusu te tokobelela lisusu te donc lelo te po mama esasali geste abe yango alongoli chapeau merci Maman Denise Nyakero na papa
Félix Tshisekedi Tshilombo remercie Nzamba Zana. Président Massongo bonsoir. Namoni esengweza makasi bino ba comédien bozo biloko uti pa ma Denis Nyakero surtout. Yo tant que tali président NTPC. Le réunion que le ma Denis. Biloko ezali donc un cadre mutuel de santé à artiste comédien. Et on a la première dame pour la paix na idée na ye artiste comédien Azali sobosa na artiste comédien te lokola si abandaki déjà na série wana yango na moni ke lokola bonani ezali po tozoloba bien que liste d'artistes pour la mutuelle et continuer. Mais déjà une centaine tout ça c'est déjà quelque chose. Et tous linga kosala maintenant évaluation pe ndenge zoko kendela mais du moins ndenge zoko kendela po zoko kendela na ordre ezate onzonzing mutu moko ayiko akotsa combo ya mista na ye ou bien nini te et ça vraiment na ordre tala ba liste officielle yango na batu nyonso ko signer. Donc eyebani que ezali eloko moko officiel. Donc mutu moko te ko ya wa non tselanga ezate. Alors donc merci encore une fois na première dame maman Denis Nyakero ndenge akanisi biso pour l'année oyo d'ailleurs tunazomona Coco se azoyawa Coco ndenge nini Coco se ye azana mutualité te est-ce ya Baptiste te carte zate bamikosi donc ye ndenge bozomona Coco même fièvre muke même koleka nango mbala moko na hôpital bo maman Nyakero alobaki ka lingi ko mona artiste comédien donc le bozomona Coco se malade ezalaka sute ndelende ba indien ba sakuna ba solo banadi Nalingala, yango ndetier à l'aise. En tout cas, merci beaucoup, maman. Merci. Encore une fois, tu peux savoir merci la première dame, Ndenge à Kansilibiso, dans le cadre mutuel. Oyemba presse la tourne à Yoko. Mais Ndenge de Zolo Bamutu, Nyos, Oyakoki, vous avez l'idée. Yakosal, c'est artiste comédien. Asala yango ndenge ya normal pe batunos ba mona ba sepela tout ça et ça kaka teloko la première dame asali boye et que mutususu akoki ko sala et d'ailleurs kutu la première dame honoraire je suis certain que maman Olive Lembe Kabila yepe asala kango pe akosala yango pe donc yozate parce que tomboni boye nde ezande mitema ya malamu nde ya bato basepelaka na biso nde biso toza ko senga. Donc ce que maman Olive pe amoni aloyebisi biso ba liste ezali officiellement tout ça ba yepe et to kosepelaka kaka. Encore une fois merci maman Denise Nyakero Tshisekedi na ndenge akanisili biso nga en tant que président ya NTPC artiste comédien to pesaka toujours merci na mutu nyonso o asalisaka artiste comédien d'une manière générale nazomona pe esobe payé wana nazomona azokota wana donc c'est vraiment c'est l'ambiance totale. Merci beaucoup. Sala ifo kaswe na kasepozwa. Donc na kosote comme lelo maman asungi biso ba comédien na mokolo lelo te ko jomo ba bonne fête na biso. Vraiment merci beaucoup na maman Denise, merci beaucoup na notre président Fachi. Nzambe vraiment apambola bino boke biso na geste bo sali biso. Merci. Ndenge na uto loba na yo te. Là te feste ni yo. Oui papa loba na. Mais batu beli mususu bazo kota un peu doute par rapport ya maman Denise hier na fin de l'année oyo apesa bino biloko te mais tout monde apesa bino biloko. Yo bosani bato kaka bakota badoute tolobaki décembre silité ngaku nazali na rondima te na koyi kozwa na monika babengi ngai vraiment mama sali geste na ba bakota doute bakota ka doute biso yo to zui yango mama vanda umela vanda pena na ngwende no mama ndazaka bo alors tala phénomène pe yiyo ye aza tata na bana le pe auto kozwa ata un jour ya loso ya donc encore une fois merci na maman Nyakero. Président l'a dit Yolobani. Ezara bongo donc kitala
topesi mère na biso maman Denise merci parce que moni batan oyo donc bakuna bacouvre-feu donc to bakaka pansengeleli so bake kasi bamikolo batelefone elelaka yango ti bobendana kote omwa eloko ekoti mais sikoyo ndeni to bapena ta Chombo peleli tokota koto vraiment topesi merci mingi na maman na biso maman Denise maman bana maman ekolo donc maman na biso vraiment ça biso plaisir à trop boy na ebi déjà qu'il na bandako pesi moi elengi donc c'est ça ba famille nga ko tule abo na tiki déjà donc moni biso ndeto ka ba libère donc tant ka ba période ya la ba famille ba tonde de donc ça dit nga penda mère alongoli nga penda na ba charge bisusu merci beaucoup maman Denise merci maman Ekolo et puis merci mingi na président na biso Fati Béton vraiment ba merci Billy parce que ce qui maman a saligesse c'est que force est qui me donc pour ça te remercier tout papa na biso ya Ekolo président na biso ya Mboka chef de l'État président Fati Béton donc papa na biso maman Denise merci vraiment bon bon comprendre Kolia et l'Obsarkak mais banal mwanza muke pour la zone ya singo moko ya kasi lekeli ngai mama kanisi akanisi ngai tala bana na ngai na tala bana Marcel yaka yako pesa mama mboto o 3e bambisu batikali bo onde amemisa ngai babiloko chula beyechi chikolela musolu udi mwakumina bidia ambako badikadifu chibela bela na obina te sola bini do esa danger naza nsingu makasi papa Félix vanda na yo pona nga biso 100 ans vanda na pouvoir kanisa ke biso ba artiste tokomi reconnaître biso première dame akanisa ba artiste abeli allez kambala moko na fondation okofuta ta inkate pe na koma boye bamindele bazoyembanga kuna baindien bana ngala yoko ok bascanner basalinga baexamen babiloko tout bakisi bazwi en tout cas merci wabisaki nanga okunayanga na mbanda wapi ayo zango kabimisango kebo okweya Marcel zwaka moko yaka mais Koko Dioko namoni pena okomi pena force parce que ozaki déjà affaibli na maladie seka esigité makambo koseka eza kocontinue cordon elombe vanda na yo saiko akobeta bisiki apekobina il faut baseka théâtre de chez nous mais bi kenga na kamwa ya Koko Dioko na kamwa omemi pena 50 kilos or yozaki maladie mais na kamwa pena ozumi 50 kilos na maladie na ngai donc ekomi feki ya bazoba baleka nango na maladie ya Koko Dioko na baministère tout Koko Dioko artiste engagé je rendais babilibe bafarceur bakoma tina fondation et pas maman de l'église je peux ça la potion nzabe kolo libisa bango nzete kutu nzete ekoli ekomi ti suka nango nzete ekaukaka ekuweyi kutu bongo yo butu
kobelela ngai nde komilika nani abela te tumba nde makambo nani abela te pa mama Denise likambo te merci mama Denise merci maman bien na biso kokodioko merci wa kokodioko bien na biso tumba pa sawa et on a zo tumba atika ko tumba te donc kokodioko aza émotionné vraiment mama Boli nous les lacs biloko na azwa les fils ngalula les fa en miniature ça va hello no lukawa papa zawa Marcel vous êtes représentant c'est fait représenter. Donc vous êtes le fils de Papa Ngalfa. Oui, son enfant dernier. L'enfant dernier. Merci beaucoup. Nous avons un Denis Nyakero, un comédien. Depuis que nous avons se présenter d'abord. Fils de Papa Ngalfa, son enfant dernier enfant. Est-ce que réellement vous avez à papa? Oui, effectivement. Ok, Denis Nyakero surtout, Oyo, à ça que Bino va être comédien, papa na Bino va être comédien, bazoaka basoin na Bino bana, Belelo a petit Bino biloko surtout. Les plus grands des mots, ça serait de remercier la première dame, mais également de lui demander de ne pas les abandonner plus tard et puis les rendre encore davantage leur valeur. Voilà. À celle-ci, par contrôle, la traitement, sans que Bonjour, bonjour. Bonjour. Normalement, problème. présent. Non, problème est allé bouillir. Là, il y a ici d'être force. En tout cas, tu connais. Il y a peut-être autre chose. Va faire ma soupe pour bazar. Il y a un moment où il va avoir comme mesure de comparaison. Il faut qu'on a sérieux bateau va couper papa. Ils sont sérieux où mais là mais d'être force à l'obéi que viens au yo. Il faut pour nous ça c'est ça bonjour. Net du combat, éviter ce qu'il y a pour nous à son liste bateau va couper noki. Kana ko bangate. Côté de série na biso. Ah ouais ça pour tout ma monate. Ngainde ngana ko bana utika ko ba. Olandi kila ba je ko lia kanino zo. Mais d'être force. Mambo dit je vois na zo. Mais biso za ba petit ko ba no le téléphone sensor secret petit ba lia ke loko ba mela ke loko. Biso Ketani ngabe masanga la mela raté. Yo bo mela masanga te betala. Kwedi. Papa Kwedi. Donc biso za génération ba kufa ka nokité. Biso za. Donc biso soko bozo ya sima soki. Mais biso to ko nuna ko le kayo problème ne ya. Mais c'est toujours problème la dia za lo bande ya. Wala to ko nuna ko le kayo. Mais age za kasanga lobaki totuna to yebe loko lelo lia komelaka nini nazoloba ngo devant moi si aladi ngana témoin moi si aladi po bino bolobaka oyo totambolaka na basi na biso te oyo totambolaka na basi na biso te bokonza biso sango partout moi diyaka donc on a fêté 40 ans ya mariage nazodéclare yango détaillé blague eza te
toza sikoyo na bonne année d'abord nazosouhaite Nadina mwasi na ye na bébé Miradi Miss Congo ya nini meilleur fait obino bon ba nga sikoyo nakomi presque parmi bacapitaine tozolakisa nga nakokisi 40 ans de mariage alors Nadina apesaki cours ya rappel chaque semaine soki tokutani na ye boni madame na bana situation ndenge nini ok donc yango bozomona tala omoni mwasi na biso bokomona ye lisusu après 30 ans azaka so bozokanisaki bakolongola libala bokozela trop place eza te merci beaucoup nakatisi eza boye te omoi eloba soki nakosi merci beaucoup mais d'habitude ezalaka soki nalobi boye bafutaka nga mais lelo ofutaka Yo me porter. Tiga musu. Ao pesa mbuto. Na via cartão só dá um vivo. monio awa ozomema basaki ozosepela boye basaki oyo biloko na apesi yo mama mokonzi nani apesi bino ya l'occasion ya nini bafeti mpo na bana eza bafeti mpo na bana akanisi biso aza mama boboto merci toyebisaka bino biso tona bamama bakanisaka biso kaka bamama baza motema malamu mais tomonaki dernièrement bosalaki lancement surtout officiel ya bacarte oyo mpona prise en charge ya santé est ce que yo kozwa yango est ce que soki ozwa est ce que okinadia kozwa yango to ndenge nakendaka yango nde bajour nazali mpe kuna donc nakendaka nana carte na mama ndenge azalaka na ONG na ye surtout yo koloba nini par rapport ya ONG na ye ya fondation na ye nzambe merci napesi merci na oyo asali carte na biso boyende malamu akontinue kaka eza mabe eza malamu aide biso na bana na bakoko na biso bakolia merci nasengi merci Président Mbe bonjour Président Mbe namoni angoma batise comédien ezali awa ebele bamosusu bazala nzela bazoya mpona koya kozwa biloko oyo mama Denise Yakero apesi yo etanke ozali président ya groupe Simba mpe ozali surtout parmi bato oyo bakutanaka mingi na mama Denise surtout bainitiateur ya makambo ya prise en charge ya santé toyebi te biloko oyo ezalaki na démarche nini esalamaki mpona mama Denise apesi yango to na l'occasion ya quoi bien merci démarche moko esalemi te démarche mpe esalemaka te mpona prise en charge médicale eza initiative personnelle ya mama Denise Yakero Tshisekedi initiative personnelle abengaki nga alakisi nga biloko oyo moke oyo toza nango oyo tokabola na bacomédien kaka susi oyo azalaka nango ya kosunga yango mpe etindi elelo donc nde kaka apesa bacomédien garantie ya soin de santé ndenge mpe lelo alobi bonane ye ezali bafete moke aza nango akabola na bana na ye bacomédien nde omoni naza point focal donc je fais le pont entre l'artiste chaque fois que maman a besoin il y a communication il y a l'artiste il est à travers nga comme point focal donc néanmoins avant il y a aussi aux la banda délégué à fondation ba kotika biloko na vandi ya sindiliti comédien moko na moko azwa kolina ye ya bonane akenda voilà mais est-ce que namoni baartiste bazozwa ezaka baartiste oyo bazwaka prise en charge ya santé ou comment bango nde baza répertorié na base de données et pas mama Denise bato baza na base de données ya fondation Denise Yakero Tshisekedi nde
va bénéficier d'un mot. Mais tous continuer à plaidoyer parce que les collègues ébélés, les bandes de grâce, tous continuer à plaider pour que maman a fondé les sous, les comédiens, les ébélés ou les cartes, les bénéficiaires, il y a Boula Mounaye. Voilà. Les comédiens, ils sont au nombre de combien? Non, dans le premier groupe, au nombre de 105. 105 avec famille. Donc, au Bazouaka, soins de santé, 105 avec femmes, avec conjoints et famille. Donc, on est au-delà. Mais, au Bazouaka, comme artiste, moi, c'est Mobali, 105. Donc, Biloko, ils ont fait 105 personnes. Biloko, ils allaient à l'occasion pour la fin de l'année. On a fait de l'année. Message uni aux autres qui fait ça et pas il y a la première dame surtout et la fondation Mobimba. Simaro Adouaka, Simaro Massi Adouaka, il y a Souka Yamosengi, ni Mélésite. Merci la distinguée première dame. Au nom de tous les artistes comédiens, au nom de toutes nos familles et au mien propre, je vous dis sincèrement merci. Merci maman, merci pour tous les hauts faits. Nous ne manquerons jamais de témoigner notre reconnaissance et notre gratitude dans la considération Oyo aux Salabiso. Merci. Thérèse, bonsoir. Bonsoir. Namoni au place ba biloko mama Denis Signaki rapesi yo pose la parmi bateau yo bazala qui sélectionné parmi les 5 pour na soins médicaux. Oui, si na joie carte na soins médicaux. Assurance médicale mama Denis apesi abiso merci beaucoup. Apesaka biso assurance wana et puis lelo pe na ga surpris na moi eleki na muchopi na ndeko ngai Gabriel babengi ngai na ko za biloko nga mama Denise apesi biso ba bonne fête. Merci na mama Denise ndenga kanisi so l'artiste to lia moi loso na semu esengo mingi. Merci bonne année na yo pe mama. Bon eloko nyoko loba surtout na baida ba ces comédiens mususu bakota doute parmi maramation médicaux wana na parmi que na fin de année diza okanisa binoti yo loba ni surtout pour na mama. Mais si ceux qui m'ont côté doute, la côté doute, on a soit carte malgré on a que l'autre traitement qui pour nous a malade. Donc on sait ça va examiner dans un sommet. Na zui biloko na ya kolia, na zui fufu na nga, na zui loso na nga. Na pesi merci. Donc côté doute pour nous. Merci beaucoup. Merci maman. Action. En tout cas, vraiment merci Mingi. La maman Denise, merci. Maman Abana, to sepeli Mingi. La moni bandeko ba fêter. La moni penda bolingo ya bo maman et mon ani na miso bato. Au soutenir ba artiste. Malgré biso to suite pour na toza deuxième partie ya bato oyo, tozo c'est la pe ba liste. Et Kota, je peux mais tu veux dire que tu reçois le la bango. Vraiment merci mini maman de cette ligne. Nous avons pas yo, nous avons des cartes à minene, oyo biso traitement na libota nanga. Donc merci maman na oyo sali pour na biso. Ya carte liboso tozo ki sko tozo bonne année na biso ko le kamala ba fête ko la biso. Mais est-ce que vous avez soit des traitements? Nous avons soit déjà dans moi. Ya munene yango wana oyeba kutu tata beli oyeba kutu tenga belaki. Nana kokanga baloba o. Moi c'est la opéra. Ya Johnny abela tata. Madame peut opéra qui est kuna kitoko makasi. Kape na ote malade na ote. Ya Johnny. Tomoni babiloko yo zwi. Hein? Mais tant babenga ki abengi yo yeba iko zo biloko bo be biloko ozo ka brisque bon. Bon na satana ki na ngote na mona ita opérer le mba yetse bisoke. Ndenge zo ba soin kuna to pesa e compte landi. Ndenge ba yamba biso. Mais na mi poser ba question. Parce que président le mba le ba na mema ki bodo ameni mama bolingo ba keneki kuna.
tomituna question tozozwa traitement me tozolia te peut-être geste kozala nasatandaki nango te me na bandaki komituna question mais loko asaleli biso atuka mama merci la première dame remercie yo na geste osali mpona biso Maman Denise Nyakero Tshisekedi azaka pe na fondation na ye. Oui, fondation de sali. Sikoyo fondation eza na ba cadre batu bazali elo nozo ba pour ntango mona ka fondation ya Maman Denise ba action salaka. Elo noko ba pona fondation wana. Non, na sepela mingi parce que l'intervention oya salaka. Oya zaki lenso mutu bali ba opérer ye mais yeba ke kuna na HJ bazo senga ke faut fondation loba. Lebo ba obenga na fondation ba bino ba opérer. Kitoko makasi. Donc biloko malamu ya ko encourager pa ya bato bazana kati ya fondation o bazana entourage ya Maman Denise. Ezaki baza bato mito eza osala ba raisonner bien. O mukonzi azalaka mukonzi mais soko za tourna ye azala ba conseiller malamu te a réaliser pe malamu te. Donc c'est fondation Denise Nyakero za réaliser malamu c'est que bureau baza osala bena musala malamu. Donc merci peu pour la Los Angeles. Namoni yo ozo na sengo nyonso wa mozo munoko nyonso sengo ezali eloko ni yokoloba pona geste oyo Maman Denise Nyakero asali surtout. Merci monsieur le journaliste, vraiment napesi d'abord nzambe merci po yende azali papa yende asimbaka motema ya mama napesi lisusu merci na premier couple à République et meilleur fait na premier couple à la République kobanda na tata mokonzi ekolo commandant suprême ya armée congolaise na police nationale son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo chef de l'état na pesi coup de chapeau na distingué première dame de la République démocratique du Congo la mère de la nation congolaise on a benga la combo ya corps médical maman ya bana maman sociale maman Nzamba Pambola yo pour balobi na lopoto kaka éduquer une femme et s'éduquer toute une nation. Félicitations na fondation Denise Nyakero Tshisekedi pour na moni vraiment délégation qui était pas na ngana équateur na président la ville ya Mbandaka fondation Denise Nyakero Tshisekedi vraiment biso tout tozana sima ya mama ezali mbala liboso te mama assistaka biso autaki kopesa biso bakarte mpona kozwaka so ofele na fondation Denise Nyakero Tshisekedi mingi akolobeza te ezali ngai artiste comédien na bino la première dame mama Anosanzo donc coordonnateur initiateur ya Pakosiko plateforme de communauté congolais et sans oublier au saluer ANTP so ekambana na président Masuku de Brende oyo aza kokamba biso en tout cas napesi bana nyonso ya Congo meilleur fait donc le peuple d'abord yango le peuple d'abord ça veut dire que mingi akolobea te avec 2 ans tala ba action 2 ans kaka avec 2 ans toza na carte yango eza ya koluka carte yango carte oyo ezali hôpital ofele donc naza na droit ya kokende kozwa soin de santé ofele bon naza pe na droit ya bonne année ofele ça dit que droit état de droit ngo yango eza sorga te peuple d'abord donc 2021 ezali année ya peuple d'abord merci mokonzi ya mboka balobi trouve une bonne femme trouve le bonheur voici notre bonheur le peuple d'abord
asalisi wana na bino kosala mbamba yo osalisi feti mwa akendaka balaki tozonga pambola yo tomate Mama Chako, tomoni yo awa place wapi baite comédie bazozwa biloko oyo Mama Denise Nyakero apesi. Mbaleleki ezalaki likamba carte. Yo pe avant ordre ya nolangai. Est-ce que ozwa carte wana ya santé? Ça que on a changé ça. Nazo te pona ni soko yango te. Nga na beli makasi na hôpital. Leo moni ngapi. Mais na boya ki na nga ba publication ba mandoki ba ko finanga lisusu bien akupa. Na biki ngayo na komi na jesu ko mon na bimaki hôpital ça fait une semaine. Impression les années par rapport à biloko zulelo au Mama Denise Nyakero apesi. Nzamba pambola ye tabana na ye atali ke bana ngale ba kukufa nzala so ngana pesite teka na benga bana na ngaba zwa biloko akolia bona ko impression ni ye sengote mama kanisi biso nzamba bate mama ni na pesi bino Mama Denise merci maman merci toi sakidira wa bunyi mbote merci joyeux Noël yona papa papa Félix papa na ngai merci na ningo kanisi biso bana na yo papa na ngai to sakiri wa buni nzambe apambola yo abatela yo apesa nyonso motema na yo lipaka jamais papa faza papa yo ça bonne santé ça va par la grâce de Dieu au bazar de détenteur de la carte de l'assurance mutuelle de santé et à Kanisi au Kabula. Il m'a bien mis mon kilo on a zout au Kabula. Donc il y a moi dans ce benga. Moko le tout ya mbala moko ngulupa. C'est ça papa c'est important. Geste barrière. Tala nani ta concert à la Kabula. Nada bonjour. Ouais, bonjour. Nada na monio et pas wapi batiste comédien bazo soit biloko yo Mama Denise Nyakero apesi bango. Est-ce que en premier aux alakapé parmi bateau bazoka soin il y a des santé au Mama Denise sala? Ouais, nous d'abord chapeau pour le respect à première dame maman na biso. C'est un grand plaisir pour moi de mon côté il y a pour surtout pour la reconnaissance au maman Zanamo et pas banane. Nous aurons d'abord soin, ceux qui n'ont pas une carte assurance santé, assurance maladie. Donc à tout moment santé dérangeant avec une HJ, nous aurons soin. En dehors de cela, je suis vraiment surpris à l'autre tournage. Président Mbabenga na dans un puis na FCNO na outil tournage na ozo na isinga ya ka buto mona na isinga buto lote ayo mona kino na na sac ya loso na sac ya masambu na semu na na bidon huile na ba tomate et puis ba savon ba kambo belé na moni c'est un grand plaisir pour moi et là on a le bana maman ya liboso za nzamba zo lokumu pa pesi biso mama et puis ya mibale ça et oui alors ça la posa ya bana na et en fait olina tous à la considérer surtout considération ça rabiso bien na CP makasi vraiment mingi rezate nzambe azongisa ya mingi ce que je peux dire ezara merci maman eza mwana yo master alias Nada ndi babenga rapide Nada. Merci beaucoup maman de bonnes choses. Na moni yo wape pa iba se comédien nyonso bazali apona ko zwa biloko Mama Denise Nyakero apesi bango. Tonto iba liboso parmi bato bazwa ka choix de santé yo pour jouer carte. Oui, c'est jouer carte.
c'est pas bien parce que la personne carte pour prévenir santé la biso pour mon santé il y a un dem de vivre ça la biso donc la personne de la santé déjà ils ont marqué point dans tout la biso pour tomber la rapport en formaté pour se retrouver tout aux santé de produits donc ils ont le mot bien ça là qui donc on va faire possibilité de bonne année c'est une bonne année pour venir au servir dans la mboka pour santé za bien ça santé bien pour servir la vie parce que si le moya ndenge kanti biso pour la fête voilà bon patinga surtout est-ce que banda pozwa yango carte ngo so que na santé na bana la quand le temps sera la santé là donc on va faire ça pour ça check up hein pour la santé bien. Merci. L'air on a lâché la moukouna. L'air on a pose ali DG. Edmond Congolais, Mouyombe gauche. Il fallait me droit d'abîmer. Au contraire, tout à coiffer Suki. À coiffer ça, Suki, rare. Yombo. Yombo, merci beaucoup. Pambola biso, veuillez continuer. Voilà. Bon, même balé vous avez yombo. Les bateaux les plus beaux, il y a yombo. Je peux pas confirmer. C'est ça yombo. Hier, attends, tu as Congo central. Nga, là, tu as pas fait. Bon, dis, là, on est de Bafleu. Il y a ça, tu as Congo. Biso nous avons battu Mbadou Atika Biso. Mbadou Site. Atika. biso tozala kokanisa ke tokufi tobebi tokomi na suka nzoka nde nzambe alingaka ne biso. Merci Seigneur. Papa Mouyombe gauche namoni ozozwa biloko oyo mama Denis Diakero apesi eloko nini yo koloba surtout mpona mama Denis Diakero na nde akanisa ebino batike comédien. Bon tokomisi nzambe parce que yango tozokomisa kaka nzambe moni nzambe alinga Congo makasi pas Afrique mais Congo nan biso Baptiste toza ke abandonné et puis toyebaka toza abandonné mais toyebisa mama toyebi ke musala oyo eza pasi toyebi ke kobomba bato mokili eza pasi bato mosusu bakobeti yo maboko bato mosusu bakotiola yo bato mosusu bakosala oyo balingi ndima kaka eloko wana parce que Yesu Kristo ye pa ndima eloko wana mais mama zala na biso yambaka biso mikolo nyonso ata kolia komeleza te mais yambaka biso. Merci mama nzambe apambola yo outi pa nzambe. Merci. Papa Mouyombe gauche yo po zwa carte ya santé pona mutu ya liboso mama kanisa baloba Mouyombe gauche aza Mouyombe aza bato ya nani naza mutu ya nani nganza mutu ya mama Denise fana na yo mama ngatala ata oza te na yambi yo kaka. Merci beaucoup. Zidane, bonsoir. Namoni yo ndenge oza kozwa babiloko yo mama Denis apesi pour la musique de comédien. Impression ça nini par rapport ya ne akanisa bino na mois de décembre. Oza sona bana na ye. Mama yiki bana baya. Santé za bien. Une vente à famille na Condoré. Mwana mama saliki bana tana ba fête yo. C'est muke to kabola pour tout bêter na muke déjà mutu mire bana. Merci maman. Tant déjà maman bengi albi que comme muke ngo to kabola bana bazé belé on de mon stock yo. Merci maman. Déjà merci pour la carte mutuelle de santé, ils a assurance maladie ou ils a vie na biso mobimba. O kandi pour la santé za ki bien mité bande ko ba kufi faute de moyens pour l'hôpital et tout, mais vraiment quand ici surtout que on a HJ à quels impeccable parce que bien, bah tout n'a bien, toujours à la soigner.
merci vraiment maman d'avoir pensé à nous. Maman Nzambe Azon c'est le au senti clair et Sika et Luti. Papa Fachi Beto merci na ndemo zu moi c'est abanya moi c'est makasi pembe na ope ya mayele o ribi ke bana bazali akasali pour na bana akanisa biso merci maman Denise Nyakeo. Merci. Il y a fait la location. Papa namoni ozoza biloko awa nayebi te oza artiste comédien oza nani? Naza mwana ya mama Nzito. Kombo na nani? Dieu donné. Batongi toyeba eloko nyonso koloba na mama Denise Nyakero Tshisekedi na ndenge akaniseli mama na yo na mosala asalaka par rapport ya mosala asalaka ya théâtre. Nazopesa mama merci po akanisi biso tande mama na biso akomi mokolo na mosala na bango ya théâtre. Tozopesa mama merci ebele. Po koloba surtout par rapport ya ndenge mama Denise akaniseli bino pour na base comédien et puis on s'est présenté aux une compte Nani tout ça. Voilà, merci beaucoup. Moi je suis Mazé. Je travaille avec Papa Masson de Boandé dans le groupe Théâtre Plus. Alors, dans l'émission, maman Denise Azui a accompagné ce comédien. Et puis, c'est moi et l'Okabolia pendant les nouvel an ici. Vraiment, nous le remercions. Vraiment, nous avons des Apambola. Il y a Kolobami des athées parce qu'elle nous a surpris pour y avoir été. Ça là, a fait des soins médicaux. Là, maintenant, là, je viens de l'hôpital. Nous sommes dans l'hôpital. Nous avons pas si nous maintenant qui bien parce que j'ai vu qui sur et maintenant nous qui sur que maman a fait ça moi le so ça la bise belé mo bezo ça la bise moi bien mo donc maman nzambe ngala sambe na pambola yo apé so belé ezangaki abaki se lo vraiment belé vraiment continuer au ça parce que la prière de nous tous il y a vraiment de soutenir yo na papa pour misala na bino vraiment na mandat na bino beaucoup vraiment liboso nzambe wana pambola bino belé parce que nous qui ça mingi mo ba belé parce que mingi na ba nouvel an ba peut-être esika ko zota moi lo so moi mais oyo sali vraiment nzambe ya pambola yo mabota na biso pe nyonso epamboli yo na papa vraiment nzambe ya pambola bino na mandat oyo makambo bino nyonso eza toujours ok. Après, on a agi, hein? C'est bon, hein? Je vais profiter là. Et là, je vais En tout cas, ça bien. En tout cas, félicitations. Ndenge maman kanisi biso na famille. Oza parmi bateau ce comédien bazwa prise en charge de santé. Tout le monde a série mon copé vous avez nos hôpital puis bien la photo. Impression vous avez pour la maman Denise Babilo quoi c'est la bino bat comédien surtout. Eza malamu bandeko so ba kufebele. Yango maman azwaki biso en charge à bi comédien moko akufa lisude. Kwa bane ke ngape na honte na zaki sur les malades. Bambongo bimaki ebele ba 3000 mais eleka eka na compte ya maman ya biso Denise. Mais yo possible biloko? Nazi. namoni yo awa esika bazokobola biloko mama Denise Nyakero apesi yo oza artiste comédienne te mais oyo kozala part ya nani? Na part ya papa nanga. Papa nana faut signifier monsieur Yangi Mosi.
est-ce que au Canada que papa soit capé ba soin santé au moment des appels ça? Bien sûr, il le fait ouais, régulièrement d'ailleurs. Régulièrement. Bah, quelle est votre impression par rapport à l'activité que moi déjà a organisée surtout? Pardon? Quelle est votre impression par rapport à l'activité ou au geste que maman Denise a fait? Ben, nous lui disons merci, vraiment grand merci, parce qu'elle a pensé à nous. Donc voilà, on est content que Dieu lui bénisse. Merci beaucoup. Bonjour. Bonjour. Namoni yo to biloko awa eza l'occasion ya nini? Mais c'est à l'occasion de la fête à fin de l'année, bien sûr Noël et bonne année. Agréablement surpris par la surprise agréable à maman Denise. Je suis acteur de théâtre russe. Quand j'ai été appelé par mon président Massoum, ça m'a fait un plaisir incroyable. Je suis arrivé, on m'a servi et je rends grâce à la grande dame, à la première dame qui a bien voulu penser aux acteurs et surtout aux artistes et comédiens. Et bien, Kata, bonsoir. Oui, bonsoir, Mila. Namonio ici, Kabatse, comédien, biloko. Biloko, ils sont allés à l'occasion à Nini. Et ça, un moment fête, la première dame a commencé sur maman Denise pour appeler ça une bonne fête, il y a un pays pour la reçoit. Mais quand même, je peux biloko na yo. Je suis Nazwi. Nazwi na côté na mutuka. Quand on est parmi les artistes et comédiens, Oyo, bazoa ba carte ya pour de charge ya santé, yo kozwa. Mi retourna ngango déjà. Oyo lelo ne retourna nga. Na tunio pona batu mususu balo bazwa menzoka bakomona bima bakenda kozwa te yango mona tunio est-ce que banda pozwa carte au Canada kozwa soin santé? Oui, nakena bayamba penga bien. Maman Denise asalaka na fondation na ye ONG na ye urbanisme surtout pour na ONG na ye. Vraiment merci beaucoup Maman Denise et que les cas de ce ONG na ye Nzambi abakise de kaka makasi na ofi. Ah oui. Oui, mon corps. Nini? Yo moi te dans la fête. Occasion yo la fête. Oziango na pesi biloko tonto yeba na pesi biloko surtout. Mute ke lule mtape. Lule mtape sa biloko. Lule yakana no. Lule yakana. Mama kalunga lobike lule mtopesa. Tonto yeba biloko yo lule yazozwa nani mtapesi? Ayebi uti na kata fondation Maman Denise Nyakero. La fondation Maman Denise Nyakero a pesi artiste comédien. Au fin de l'année. Yangwana Simba, Yangwana. Kalunga siku sana yemo a dire par rapport à la fondation Maman Denise Nyakero. Merci maman, merci fondation parce que Nzambe sali que on a bana na bino fin de l'année en esenga bambali bamela. Merci de bokanisi so artiste. Nzamba pa mbula bino ba accessoire. Inhabité basaki yango eza nini? Surprise car on a vendu boyona qui appelle Gingombe yaka kozoma petite gratification colossale. On a une petite gratification colossale parce que toi akabaramba pesi limité. Abana zoma mki mais mki ameza siko munene. Na pesi ka merci na fondation Denise Nyakero Tshisekedi pour na gesto basali. Au-delà il y a au bapesi déjà à vie. Assurance maladie, médicaments.
musical bakanisi biso na bafete mpe esali malamu na eliki que lobby est comme un peu aux yeux paquet pédé comprendre voilà donc tout c'est pédé quoi yo pe na mona ki pe dernièrement ma Denise a pesa ki prise en charge pour la santé yo pe ozwa ok ok na pe kozwa ngo ba traitement ou au check up nam na kenon check up nam te na kete na za na eliki que na kokende maintenant sur na information na zuite dès que notanga ba komba tout il y a des artistes qui ont sauvé vie dans Bambo grâce à eux quoi mais tout qui va lier continuer lier donc on comprend que pour nos bika et c'est même pour attaquer la source source c'est la santé quand vous avez une bonne santé vous pouvez chercher l'argent mais il fallait emboîter les pas pour que ça check up non ok non moi au banga moi mukezali ok les boyoki oh non bango un pardon ok ndete ça va Et parce que mariage monogamique, civil bien sûr, mais ça acte de mariage. Moi, les alliés, preuve que au plus qui dote et tout ça. Mais c'est nous. Là. Bonjour Makaya. Bonjour. Impression zanini par rapport na moni ozo biloko biloko ezanini surtout. Namukuse to bakaka loboko oyo ikabaka ikaukaka te. Donc merci la fondation Maman Denis. Maman Mokonzi, première dame. Donc merci. Bana balelo sonayo. Na Semoul. Donc merci vraiment Nzambe apambola yo. Makanisi yo de liboso. Merci de la fondation Mobimba. Merci. Meto bonjour. Oui, bonjour. Meto kucho awa ozoza biloko tonte ba biloko oyo ozozwa ewiti wapi? Obli on la fondation. Maman Denise Bonke. Donc c'est un merci d'abord pour la santé na ba d'abord. Parce que azali ngai na foyer na santé. Maman nzama pa. Nous avons ma casse qui est madame Azuna encore à vous. Voyez maintenant traitement de ban ma vie on a une balise pour un plus au bâti pour la fête sur donc moto après ça ça geste de jamais pas maman zama c'est comme balasima pour nous avoir le puis que le liba no bana la nsala te moto ko landa discours ou le na télévision na papa et ça ninga malamu donc tout sur la tout comme la tout dans la bomoko donc biso bana na yo comme étant au maman zama avancer de la pambola une fondation ekende qui nous sommes les ibasa c'est comme balasima tout nous sous l'équipe pour maman azana 5 mandés za water maman azana oh, tout craché. Moi, la misette. Bonjour. Bonjour. Hey, ça va? Bon, c'est Néwana. Azali. Oh, Zana. Non, maman Takalisi Bisso. Sa maman la Bisso. À l'occasion de la fête à Noël, pour la balle à Balia, à Bassepela. Donc, sa maman, à l'objet de la fête à Balia, à Bassepela. Tout le monde. Maman va se beleza maman na pisa. Maman Denise ni akeru tseke. Za maman
biso tokoboya ngo te epe yakati mwa loso mwa semon mwa nini ya tokozwa ti mais dernièrement namonaki baisi comédien nyonso bazwaki bacarte presque ya santé opozwa prise en charge ok, ok. Mais après ça, quand même, aussi, déjà que nous sommes à ça, Tchakap. Oui, nous sommes tout qu'on a acheté. Il y a très bien, même la radio. Pour foutre à quel hôtel? Rien, je n'ai rien payé. Pour le coup, radio, en tout cas, très bien. C'était très bien passé. Mais je suis très et Salamate, et là, on a la fondation Denis Diakero surtout. En tout cas, pour le maman Denis, vraiment, merci Mingi. N'a pas de CD dit, et parce que vous connaissez ça. Elle a monté vraiment la vie à mon déjà santé. Déjà santé. Donc, le gars quand ça besoin non la santé, il ne se pas dans moi. Pour tout l'amour de foutre par radio, foutre par jamais là. N'a pas plutôt cher. Acheter cher, 2 000-3 000 $. Artiste de l'angoisse. Mais maman Denis a favorisé Bissot pour la Guada. Donc le Monia, le PC va monter le Monia vraiment maman à cause de la nuit. Tomoni wa liboso ya babiloko boye biloko eza nini? Moi comme on a Anderson, nazali mwana ya passé de la foi et nae koza biloko c'est non non c'est même pas président Lomé qui la première dame, Maman Denise, a pensé à un comédien et qui va fêter bien, il va battre tout. Le monde, Maman Denise, sa geste, à part, il y a pas de là. Ok, bah, le Ronini, surtout pour la bateau nyonso, bastika, pour soutenir le Maman Denise, surtout la fondation. Ouais, mutu o azana makanisi malamu mutu apasaka na bato nza makambola kaka donc auto yiko baraka merci de Maman Denise et koka bébé c'est mini mutu nyonso te donc koka déjà donc abutama nango donc taki première dame la savana ka raisonner qui a refléter na ba commission malamu et azabi na posa peuple na ba fêter pe na commission malamu lokola vraiment auto singeka encore merci na mutema maman oazana ngo ya penser na biso artiste na sala geste pour vraiment nzama pambola et nzama pambola aussi fondation na qui na musika et basuka kana ba artiste c'était la chose est belle de souffrir va continuer au ça supplice que au bassin na artiste on a aussi on n'a pas notre première dame encore meilleure vie et merci aussi Maman Denise. Bonjour. Bonjour. Atomoni yo ko zabiloko awa o Maman Denise nya Tshisekedi a pesa ki pour battre comédien. Yo pose artiste comédien? Non, naza comédien te nazali mwana ya comédien. Papa Sunzo. Il a un peu empêché, il a bon, un mot par rapport surtout à l'Olenge Maman Denise chez Sali. Bon, les agas à remercier. Maman Kaniti vraiment comédien na Bilé. C'est peu unique. Donc les azartés. Mais tout le monde n'est pas bon. Merci vraiment. Ça là, ça cache bien. On a la télé au sapin, une sac qui vous aide. Oui, la montre, on va aller. Merci beaucoup. Ok.